CPP TV officiel. Ma femme ou la bonne, un film de Dimersi Ndombasi. Laboratoire. Mama fidi mobimbanga na lalate. Nakoma seko kanisa kanzero yo. Nakoma seko kanisa ka wano yo. Nakoma seko kanisa ka zero yo. Zero yo, zero yo, zero yo, zero yo, zero yo. Putu moi mobimbanga na lalate. Putu moi mobimbanga na lalate. Nakoma seko kanisaka zero yo. Nakoma seko kanisaka mwano yo. Zero yo, zero yo, zero yo, zero yo, zero yo, zero yo. Yonde eza nazosenga yo passage nayebi ke yoza papa na ngai vraiment papa akomi ka ndenge ozomoni wana papa akomi papa avanda boye soki asui fota mama donc akobanda kolela. Oh, mais pourquoi? Pourquoi il doit pleurer pendant que, vous savez, bon, il y a des fois surtout Vandi, na papa na bino, na mon akaye na ba attitude wana te. Mais sauf que ce qui est vrai, à comment qu'on s'est quand même un peu réservé. À ce cas sous ndenga zalaka liboso te, il est aux éclats et comment. Mais cela ne lui donne pas l'occasion, il y a besoin de photo à maman à tout moment vous là. Et Bakata est parti, il a que et c'est à Salivi, à Botibino, à Botiyo, à Botififi, et il y a Fifi plutôt, et Zamba Boussa qui nous colonaye à Bengaye à Kende. Puis il est là, il peut continuer sa vie normalement. Alors, vous déplorez quoi? L'attitude de papa seulement? Non, papa Serge, ça a bien monté. Au moins, il y a les autres abats mibali. Ngana okende pe pa na ngai ya fifi pe okende pa na ye to ana posa papa ye ka nde to tikali na ye. Oui. Mama azate. Mais papa nda akomo koma bongo biso to ape mikolo. To moni ke papa fazwa mutu moko boye. Il faut azana mutu moko. Ah, azana mutu moko boye. Ah oui, je vous comprends très bien. Je crois bon, même la loi le dit. Ce qui peut séparer l'homme et la femme, Isaka Aliwa. Ou soit, hein, Bible et lobby, Nene Bible et Loba, et Sokokani moi sinon na Ekobo, et dépendre na yo. La loi aussi dit ça. Sokokani moi sinon na Ekobo, c'est à toi de décider. Sauf que la personne au Kangi na moi sinon yo, a mérité ma sanction prévue par la loi. Mais yo moko ko décider. Soit au répudier, soit au garder, tout en lui donnant de nouvelles instructions. C'est un peu ça. Donc, pourquoi maman Koufi? Papa est libre. Je ne pense pas que vous avez un dérangement pour cette femme-là. À moins que Azala Basio Bazara Bizeli Amapé. Mais je crois que nous avons il y a Fifi Azamukolo, vous êtes ma grande personne. Donc moi je pense que vous allez bien na maman wana na badibino vous allez lokola ba leki na ye oyo. Je crois pas papa cause a sous na besoin de bota mwana mususu. Donc à trouver une femme oyo à recouvrir en écart pendant le petit moment où etikali biso na sena moi oyo. En tout cas vraiment passé vraiment merci. Non, je vais en parler. Non, je suis son ami, je suis l'ami à Massassi. Dans la mesure du possible, il doit oublier ce qui est passé. Moi je ne pense pas qu'Enga Serge n'a âge à 10 ans. Non, l'âge est révolu. Donc les lots, j'atteins l'âge adulte. Donc papa, dans ce là il vous en fait. Zero yo, zero yo, zero yo, zero yo.
non ba kisto vana na tanga non nous avons mambo vanda te mutima na eza bien te non na ko expliquer non makambo bolo bai na nga nga nazo sala nyonso kuna na ebis na ebite ya na bino même moi ça moi so alingaka endeli nazo sala nyonso tak na nda ta chaba bote uti na kumeka ko tiaka po donc alinga nga what on dirait au monde on dirait na zaku tout non non ah je tiko le ba vous assure oh tala aya na ote yo yebi comportement na ye bien mama c'est ko sali nyonso te et puis on a moi na muswahili ba chaka mkongone na seti non non c'est ko sali nyonso te mama bongisa kende ko bandiliza ni loko oyo musala uza mwasi te mama lobi ko nazo leka pembe nazo benga nga ko tuna nazo leka o mama ya kana yo bana tongo so sokoli c'est ka yo so la bien te donc so bom to ko tuna question na point c'est ka yo so la bien te bon siko yo lo bana ngosali nyonso ozo leka liboso na batene ozo zala ni kasalo loba na na ba stick ebele bele batine nga pe douche kabui ko yaki zana so loba ki na opesa bon ozo sango sali nyonso so ni nonga na sala aza mobali ya koyoka yo ba robe na oyo ba robe oyo na lata ki mini jipi mama na meki kaka ko bima mais faut mona ninga gangela ngati nyama ngulu bima yo mo okapela yo ko mingulu akapela na ndako yo ko tikela nga nyoso mama ko se décourager na eloko mon côté bazo diaboliser ndeye ngamo na zo ka isho na kote mama kuma ko landia na dia ba mouvement na ye azo sola na ndio na bi oso ya bizi mondele ya bizi benga ki azo ibisi na zo ka ba réponse na ye ninga zo répondre abi tikanga makambo na ko bala makambo ko bala aisi abinde na zaboye nazokanisa kobala te so pe ya bizi mondela nganda ko loba na ye nini ange ya bizi abenga eza problème te comme nangeza nini oza mwasi kolemba te moni oyo osalaki wana yokanga nano komo bayebo seki boko toluka mtu musundeni yokanga na opeso bamayele oza mwasi te omoni osalaki wana ta mosusu ezalaki na se makasi oza mwasi oyebi te yaya oyebi okokosala luka oyo ezangaki luka bakisa kobaye te luka moye bunda mo mpe so oservi ye olesaka ye mpe ogange motiki okoka makambo su te opea na baroba ozoye mpe ndenge tanda azokende okoba mabipuku mama na ngai nzambe na ngai bona ange akei papa aye kolela aye kolela uti tolesa usikwe na butu usikwe nikosolele asani bamizima basala bamizima basala abisomanga deja mboka sokolaka maboko sozoyoka loba ange alobi aye kolela awa alobi makambo nyonso osala kuna ya masasi omona ta komona donc azana akoka elo azoko masasi te asala bo ndeti nini oyasali abi alata oyo le babi jour na terminer je pense modèle ni ah déjà la batante chez moko ya kala mwana moi je suis dur mobile na robi moko ya mama bi popola mwana na époque na biso to ba mona normal mais lelo te moi je rejane mabe mais travailler kaka sexy azo chamwe yango na yebisenga bi elobeli moso servi epe boye o mexi ya gangi wana kutalingaka te abiso kala te miniji akuichilaka ye liputa echakuchiasopangusa ndako bayebisa ngunze makabo yi nyonso kaka azobangabangabanga nayo monzi ekokali makambo ti yango na yebisi ye aza mwasi abakisa bamolile oyo ayebiki ezangaki ata kutu baokangile akipete abakisa bamayele makasi makambo papa yenda kobakisa promise te siko mutu oyo aza koinitie ye eske ye moko akokaka mpe kotente mibali akoka te po ani papa nyonso soki okomobwakela ngai yo kasi ndenge na fanda bosoba opesi ngelo wa bongo 2 jours ezebele osepila yezaka nga napesa yango oui po bomonanga neti nani pena neti yo napesa yo pesa nga na osepeso makasi tantele nga kokodi yoko ya koko elonga ka ah non olobi tante namona kokodi yoko namona kokodi yoko asa mobala oya opesa combien de jours combien de jours te on a trop na vigilance tout la lokola yo ngana c'est tout là otala ngana soni papa yo fona benga no ndeto fona ka ngana yo komo okajelo kwa nga mobali nazala na droit na lopango oyo oza na droit ko benga nga te pona mwana oyo bota omikosa papa famille nga pourquoi famille nga toujours baka lokola covid 19 chaque jour baka koto ndako nga ka ndako machasi ka ni me comme machasi ka pourquoi baka ndako ko makaka yo baka et donc c'est que tu peux pas nous retirer ma caméra vite bakate Eh monsieur, tu sais pas qu'on t'entend? Oui papa.
quand papa parle, ne regarde plus le téléphone. Et quand on regarde les téléphones pendant que papa parle, veut dire un sabotage. Excuse papa. Vous êtes des grands garçons, je vous ai toujours respecté. Quand tu as un problème, et j'ai l'habitude de vous dire que quand il y a aussi un problème, donc vous êtes libre. Il y a ça aussi. Mais ce qui est Kambozali, ok, vous bêtez solo na kingasali. Vous bimina bandar vous bêtez solo. Donc, vous avez les à côté de vous bêtez ma solo. Mais ma solo, il y a papa. Papa a sa vie. Les enfants aussi basent dans leur vie. Il y a un temps pour dormir. Il y a un temps pour s'acheter des mangos. Il y a un temps pour se reposer, pour travailler, pour dormir, pour mourir, ainsi de suite. Donc, vous voyez que qui vit comme l'après-midi. Vous êtes encore à l'avant-midi. Comme la midi, mais comme ma sang ya papa, c'est quelque part, je peux dire, c'est une malédiction que vous cherchez vous-même. Vous-même. Vous avez la Bible, vous avez la Bible. Bana mibale moko ye amoni bulumbu ya papa. Abeti koseka moko ya grave ke na bato bali na selembo ba yoki mutu. Azo seka nini na moni bulumbu ya papa. Mais moi na maïla sarini na kotala bulumbu ya papa te azui dra azongi inde lera tuti beto akweshidra afiniki bulumbu ya papa. Au lieu Nzambe a condamné Noé Mutalangwaki, mais a condamné moi na oya panzaki sangoto mona bulumbu ya papa. Ça c'est Dieu. Au monde tine balwaka ne touchez pas mes oins. Donc papa Nzambe a c'est. Quand tu y as la terre c'est Dieu. Mais si ça c'est le parent. Ba kani trône. Trône zana yo. Yo na trône. Bananonde masala manga ebimi koyi. Donc nous avons une parabole pour comprendre que on ne joue pas avec son papa, avec sa maman. Non, c'est une malédiction. Oyoko luka yomoko. Ce qui est à Mozali, dites-le moi. On peut discuter. Moi, Nadistalabino, papa, non, moi il me faut autant moi il faut. À mon âge, dans le béton bataille, non. À mon âge, on a petite mort, on a point de vous poser, on a blâmer au sous-souté, non. Et comme il a éliminé un temps, je m'arrête pour cela. Et vous allez partout dire, papa il faut balle, papa comme est soucieux, papa il faut balle, papa comme il a tension, papa de... Mais, bien au moins, moi c'est vous, mes enfants. Non, vous avez débordé. Je n'ai pas aimé. D'ailleurs, quand on a dit banga, je n'ai pas aimé. Je vous aime toujours en tant que mes enfants. Avant, ngaina longola makolo na nga. Etika ko tambola. Ngaya vanala la se qui na kufi na cercueil. Il faut que vous allez béni. C'est ça mon souci. Mais la liboti quand de là on malédiction binomoko. Et quand je serai mort, mon toyo a sauvé nos insultés. Et là, papa salue maloba ma paix, a koufi. A ta ok pa ya diacre nini, a longola moté, papa maloba on et là, je vais conduire déjà bâtir ma belle. Je vous aime bien. Soyez bénis. La luka o ezanga ki
wana mama Beni Antonio. Mama fallait tout kutana na yo na éviter sur na ozonde ni. Hein? Parce que j'ai un ami à la manifestation na limosa la décoration salle kodia na bango. Tu me rappelles le soir? D'accord, d'accord. C'est mon numéro, hein? Je m'appelle Massassi. Donc. Bonsoir, papa. Bonsoir. Chérie. 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 Hein? C'est toi? Moi aussi je t'aime beaucoup chérie. Je t'aime. Hey! Hey! Oh! CPP TV officiel, business à Makusa, Bangoyo Baye, artiste congolais, Olingi Koye Kola Kolamba, Elubu ya Malamu, Bakolo Bangoyo Bakomi, Baformateur Elubu, Bangoyo Bakomi. Abonné tout ya CPP TV balobi concours ya Rolamba business Makusa ya Maman Charlène la plus posée bakolo elubu bakolo kolambisa bangoyo otelenganaki ongwanzaki esika na yo emonani bangoyo ya question ya CPP TV babi kolamba na kolamba biloko soki oleki awate oyebi na yo kolamba te oyezali compétition ya bakolo Makusa olingo kota compétition ya Makusa adresse eza obemoko na CPP TV officiel aye molongoli biso soni mopesi biso formation ya kolamba oyo nde Makusa ya solo papa ve bainake votaka bamvuela ya ndombe kana bokedi yange biuvu yokevandaka mpasi Bimbanga na lalate yamambeza bolingo yamambeza bolingo mama munde muninga sengeza bolingo Oh. Ele está na tumbulho cachorro por aí vai cate, mas eu na bem na banda longo melhor. Ça va? Beaucoup pour son awa, je ne vais pas prier, beaucoup pour son awa moins. Voilà, c'est juste communication moko bien moké kaka, je voulais vous dire, à partir d'aujourd'hui. Nasali volonté nabino de bolingaki papa dans la vie de te papa dans moi quelqu'un de côté où avoué pour songaye donc désormais maman nakatanda ko ezali ange que vous voyez ici yenda ko maman nabino bopesa ye respect ndenge de la kake maman nabiso moi si papa botosa ye non soit koloba. Faut respecter cela parce que à maman, il n'y a pas une autre maman à part elle. Donc la première est déjà décédée, ça va, ça qui est né, mais deuxième femme pour le man jusqu'au c'est ange. Donc pourquoi tu fais ça? Apparemment, Fifi est très impoli, hein? Non, c'est pas ça. Elle est votre maman. Donc, c'est respect n'eng et longobani. Chérie, basi ma colipe, hein, Monique, à supporter. Je parle bien saisi bien. Isa, pour perdre raison ou pas? T'as expliqué de tantine Ange de moi sinon. Effectivement,
Je vous ai aidé. On est là quelques mois sur Yassika, Nabana Kochali Toy, Nabana Ti, aïe aïe, le comportement. Non, je préférais prendre celle qui est à côté de vous. Oh, aïe, bien bien, Abogoli bien, et Boye Bani bien. Et puis chérie, moi ça mon amour banda odinga, ça c'est la coupe fière. Si Azwakatan, avant d'avoir boudé tambola na vini na bana quartier na bana sapato comme en poussière. Tu as un mois d'île. Ouais. Ce soit malade moi à pembe na ndako. Je peux tout accepter, mais sauf ça. Ça, c'est pas nous respecter ça. Maman, 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 papa, maman, tout sauf ça. Papa, ça va toi. Oui, papa, avec tout le respect que je vous dois, vraiment, c'est pour ça la biso n'est pas une ok. Pour la biso, mais pour ça, l'une des choix est ma bille. Plus jamais. Mutu ozaki bon na biso o mama azui o mama osala nyonso pona ye lelo akoma femme na yo papa ata yo moko babengo na mon fils na sali mabete soso ya malamu aliaka kaka zinga zinga ya lopango ezaki souci na bino bolobi papa azala ye moko c'est ça que je veux faire. Ah papa yo na bana beto mingi hein ma ange. Beaucoup de lelo maman wanga nikona na sama bele yo se permettre pour msona munokona yo ke ngana comme maman kabila nga déjà bino titi bobotama oyebite maman na visible siko na monyama ibande ko luka nana sali maman na ngaboye c'est elle. C'est elle. Maman n'était pas malade? Mais c'est même. Ok, bah nous on se passe à bas, parce que bah nous quoi bah si vous endez. Maman na ba kabela nga ba no bana ba sa kimike. Et ba kata ne ko ba nga maman en je sois bana ko le quoi bana na yo. Banda ba sa miki ngam na boko li bango. Rien n'a changé. Ba linga yo vanda. Biloko ba liati ba komba tata mbimba ngam na ndo la bango. Ba linga yo vanda. So ba linga te ba bimana ndako. Zero yo, zero yo, zero yo, zero yo, zero yo. Alors, bon, Darou Sakwala, les boss, Boni Arnaud Kondole. Et désolé, on a bien, malgré le confinement, vous allez bien. Darou Sakwala, le grand monsieur. Oh. L'ami de Arnaud Kondole. Ouais, Dieu fait grâce, ça va, ça va. Moi j'ai mes collègues au moyen à voyager, ça c'est ma campagne, je suis désolé Canada, donc ça va pas. Ça va pas, on va voyager, donc il y a des choses qui m'ont tout à qui ne va stress, mais ça va moi de pas aller quelque part, voilà, il va nous dire ça là. Mais on a déjà fiché à Zalia. Merci, c'était bonne chose. Bonjour les amis. Bonjour. Il y a un problème. Oui, oncle. Oncle. La fois passée, tu as awa, tu ibsaki ba désidérata na biso ki papa tozomona ye esengi mwasi. Oncle. Tu me connais on a papa comme on sonné muke. Oncle, je me rappelle tu me connais on a papa ibsaki biso ana posa mwasi ti. À notre grande surprise ngana ezito vandi. Papa a présenté biso mwasi. Yo mon oncle na ebité so eza film. Moi sanga obima. Moi sango ange. Ange ya bonne pas na bino kuna? Mais oui. Mais non. Oncle, asa na courage au lac biso. Ngelo ko na ote mais tipo bonne. Asa mutu. A cause de mobile. Moi na musala bonne, asa mutu ata être humain pour sa vie et sa pour MT. Je ne suis pas contre pour asa bonne. Moi mon problème est que moi sona mon biso na ndako na ki maman. Comment est-ce qu'il y a comment moi ça papa? C'est ça mon problème. Tu sais, au balobaka donc mutoko bomo za muto bolia kanaye. Bon nabino na andimi ke beau frère c'est ça balaye. Pendant que hier avant na na biso amoni ndeto vanda ka biso to ko bengi maman ça est-ce que ça na ça je sais pas papa comme mutu les a bien tenu je m'excuse même oncle. Eh, je sais pas. Attitude dia na ko benga bonne. Asali bonne. Attitude nza kindengeni. Tellement contente, heureuse, joyeuse de pour naïe c'est bien maman Salami. J'ai vite compris que donc ti grande sœur Azali en vie na beau frère Massas déjà babana da buzo bana bango déjà. Et puis nanga sapé boy grande sœur kufika nanda kuana animpe baba le pika nanda kuana. Akoma moi si na kata nanda kuana.
lobi na tongo bongo na kuna ndako wana eza sasité donc bo frère ndesa boye akine sonité bato bamona ke bo frère basasi azui boni na ye akomise mwasi na ye c'est depuis quand et comme ni nango David tonana c'était mal tantine wana je sais pas mais non tantine Maïcha otobenga tantine na biso tout le temps ça alambelaka maman maman retikile mon chambre côté ça là biloko bo comme c'est le roi qui est mo beaucoup maman non linga même pas tobenga ki soki basi basi invité matin dès on a papa zo mon a présenté biso comme maman quelle bêtise ça c'est quoi ça maman otala bonne biso maman ça la bof on benga téléphone et sonné lobi to mo bona ya monte pas ça ta sali mamuna bien ça c'était bon noir atola mbelo selo musala et puis les loko ba mwasi na yo pour bato baloba nini pour bato baloba nini on est yazo raisonner on te qu'est-ce que les gens diront de tout ça bien tes papa et là bien tes pourquoi c'est bon thé oh masasi faut que le bar quand même vérité aza papa na biso ceux qui sont ensemble lelo et ça grâce na yi évolution papa eza bien té kende droit au but dit à papa pourquoi eza bien té bana na ye bazo considérer ngate lokola maman bana na ye baza toujours na image ndenge nga nazalaka mwana musala na bango pona bango papa la bango fallait que tu sois mwasi mususu ke ngai te bazo mankenga ba respect mwasi mususu ngo papa la bango ko joa libanda yende ajana tolo électrique ngana yebi papa so yebi bazo nga ba proposer papa la bango soit ba copine na bango bi ba kamala ba na bango wona ko simba te bojana nene na video ya mobutu te kuna na ndako na mino chaka documentaire wana ba Alex bango bona no mtango mama chercher kufi mobutu yoko récupérer bobila dawa malgré les bandeli janga abandako chepena na bobila te tango nani sere michel ye bota mi pale relation e fanda pe bana ya mama chercher bakoma ko chepena na bobila dawa tipi bobila ayo kufa tingo mobutu na bobila nani akufa liboso ozotuna ngato masete bazotuna yo bozosolo na papa atuni yo yebisa ye muto mutamfani boso bobila mtamu après mon bout après maman cessé je veux bana wana bango maman cessé mtakufa liboso kasi yebisa papa ozotuna rapona ni na jonge histoire na ngai bango na histoire na ngai na histoire na ngai bango moko bato liboso awat papa falinga kaka mwasi oyo bamesana mwasi oyo to mesana siko mwasi oyo papa na bango mesana ye to o bango bamesana soki yo te napesa bango nono babotami na misu na ngai ngam na sokoli bango ngam na kipe bango ti bana na bakomi bongo napesa bambana napesa bambana na raison ne ba benga na bana mibai na bango na ndako pona ba comportement yo tata toyaki to solola oyeba etana biso kuna ndenge nini awa ndenge nini ndenge yo oza na mot à dire te na bana yebisa papa c'est pas que nazomanga naza na mot à dire te nayebisaka ye papa balobaka bwakaka lokolo talaka mopanzi papa wemba moto ayemba eloko wana kaka papa wemba aloba bayina bakoma bafana il faut azala na maîtrise bana wana bayebi ye ayebi bango papa tokende pa tozonga bana na géographie na bango na mutu ekolongwa te ke mama Ange azaki mama na bango ya mosala mais bakoko banda kogangela kanga te ndenge image bazalaka na bango bagangela kanga laisse-moi continuer papa eza na batechnique mosusu tic-tac mosusu oyo eza ke obeti yango obeti obimisi résultat papa wemba bayina bakoma bafana il faut mwana alingaka nini tala bana mibali so baza wana bana bana ndako lelo so tie badi tilaka bango badi ebele tia badi ebele badi so bana baza bafana badi bali kaka badi papa bakoma bafana papa tango ngala zaki wana musala na bana wana ngana yebi baguna bango balingaka madesu balingaka fumbwa biloko nyonso o bana na balingaka yango ngala change na ye modèle ya kutia papa badi esenga kezala boule ballon mobimba wana bana mbele bakubunda na kutafuna mais yo ngo chango tartine ende yo lia 3 non mwana mbali batila ni badia 3 dollars mutaloba na ngana tala 3 dollars ndenge komi ndeni mutaloba ki nanga ke provision etraîna na ndaku ezo umela tegana alutango na be provision etraîna na zo bapona bikaba mama na nani bona masango te bozo lia fufo mulutu ya kuzotina mwana zonda mo masango basengi yo
bolamu yango ya nini na bible balobi bongo tokaba bongo bible basengi tokabela bato bazoleka na nzela omoni moto okabiest-ce balobi na bible moto asengi te okeye kaka na quartier bayebenga mwana mosala bamona atake nga mpe nakomi mokolo ndako nazokabela yayokasi soki bozokolela nini nga moto nabengaki bino nga mo nazosenga bino rapport bosala nga rapport ya makambo ndenge ezolekela na ndako papa rapport yango wana vrai rapport oyebi ke nga nalobaka vérité ya kotelaka bana na ye bango bayebi cuisine te oui bayebi cuisine nasengi yo nazopesa ye passage moko ya bie bana basepela pesa bango ordre oyo aza na nzala alamba ma asokola nzongo na ye asokola sani na ye te na moi alambi ndenge bazalaka balie babimi na bango me ntango bazonga babalala na buta mosusu omona papa nzala totondaki na moi te pesa ye autorisation lamba loso mesukola nzongo mpe esili mwana akoma fana na yo yo ozokanga non bosokoliaki joa ki autorité ya kibombali naza nango gangela bana nagangelaka bango ntango ozogangela bango nga na kopréféré bien olatela bango elamba mokristo azali mwinda te po kogangela bango toujours na rythme catholique bana ntango ozogangela bango olata elamba moko boye ta mosusu ya kibudike kongo to nzambe ya pumu tolendo badesine bena nkoyi moko bena liso ekangama ntango mwana azomona bena koyi liso ekangama boye saka motema na ye pese ya kokangama etotosene biso mama ajimbadi okomona ntongo nango mama bonjour mama yo nde mama na biso wumela c'est ça bosanoki mpe bobota eloko ozope bana na motu makasi parce que bozopesa bango temps koko azoya nani aza koko nani susu nani ani nini docteur Zala. Oya to beto to solo na ndako. To solo na ndako. Docteur Zala. Moi 18 ans. Papa munga ngaloba. Munga ngaloba ni. Isila. Isila basalila. Nini? Basalila. Nani basalila? Vous devez savoir que un garçon ressemble à son papa. Binonde bozawana bozala na caractère nanga. Soki ba bengi biso ba petit Dieu na Bible, ba bengi biso ba petit Dieu. Alors, un bon petit Dieu, il faut abîmer ça va œuvre ya bien. Il y a bien. Il faut toujours laisser les empreintes. Biso pe bo le kabutla ba empreinte, ba tba le layo. Mwana, il faut aller l'exemple à papa na ye. Oyo papa zo ba ya mwana ozo nde bénédiction na ye ya mwana. Mais ce qui papa associé à détruire moi, mais on a détruire l'unité. Fifi aux aucune affaire, aucune société. Quand j'apprends que ngombe ya muneno espoir na ngezala ki wana, o ngombe wana kufa na diarrhée, nazo kamo, tu n'es pas vigilant. Un garçon, surtout l'aîné, il faut avoir un papa. Quand papa sera absent, c'est lui qui remplace automatiquement papa. Mais yo ngombe babomi kaka boy na travailler wana baleye bateki na bango mais yope OK et puis tu n'es pas parti aussi là-bas pour vérifier s'il est mort réellement avec la diarrhée. C'est ce que je voulais vous dire. Oui baké, il faut tout travailler en collaboration. Quand il y a un problème ngana odoba. Bino pe quand il y a un problème odobi total nani azoyoka bien te nani ayoki bien ainsi de suite. Koyoka ya ko exagérer te, koloba ya ko exagérer te. C'est ça la vie. Maintenant, je vous libère, vous pouvez partir. Papa, premièrement, ma ferme, je m'excuse un peu. Après disparition, maman, je pense que la force au Kenya tout le temps a insulté. Donc, comment place pourquoi on a un gérant, un monde tapé ça avec explication, il au moins belé. Oui, papa, on voulait vous parler. Ah, vous avez profité de l'occasion. Nous sommes avec vous en été, vous avez même pas. Papa, je suis votre fils aîné. Vous le dites souvent qu'il y a un exemple, il y a un fils, il y a jeunesse, il y a un mobilier. Et quand aussi il y a un problème, il faut le voir. En même partie, il y a cela un mois et quelques jours. Je pense que le but de manière comme le bas, l'invité sur parce que tu te manières aussi au papa, il fallait que comme l'homme mani, l'homme m'a montré un homme qui connaît maman. Puis c'est une occasion de bito le bas au toquet comme le bas. Comment on a fait à vous parler? Donc on a mon occasion pour le vélo et vous allez vraiment m'excuser peut-être le bas. Non, dans le droit le bas non maman. Papa.
pourquoi que ça là tout mais sauf pour peine maman pour notre bonne tantine Maïcha. Je pense que tu supposé la première fois il s'est mis mais tu vas le déjà mais qui na quartier puis ça ça bien tes papa ils ont le maman bête ma casse maman coufi à peine sur 40 quelques jours aux yeux mon ça c'est ce que doit balancer c'est que papa me demande mon ami oui papa c'est clair non les pas boulot tu n'as pas mon qui agence ah on a mon paraf sauté maman Marie à télémission maman ici yo usawa maili usa yuma mon père na bino père na zo boy na bino depuis kala surtout e ba na biso ba ko de ba te ya mo monya salika ta mère ko fa bi a continuer ka makambo si abandaki ils ont fait sa image papa et puis la début dans a le dit que ba na fois exemple ya par exemple papa na ba mon et puis ça va ezia soit sage na éviter sagesse au yo c'est na pena landa un jour sur la balle na zo bonne biso vraiment pas trop le trop l'équipe maman zayo maman surtout le bâti na ezia c'est parce que tout rien so créer ba problème qui c'est quand on fait caca bosso maman ange tantine ange non tout le bango parce que papa fait une occasion maman ange tant zaki bon na biso bilamba a rejoindre ça à sokoli biso chambre même c'est des garçons bilamba na signo socialité to accrocher moi on na ba protection tu as vu tout chiona mais bilamba ça fait tout qui n'a se remarqué il y a comme on voit moi bois qui on a c'est la place Annick et la biso bilamba je vois na kuti fufu pam na ndako bleu vous êtes béni au canaille fufu ya pam Bati na mesa pamba. Atie fufu ya pamba vous dire donc pour sumba. Na sumba, je sais pas si il y a moi déjà c'est sardi. Na sumbi sardi, ya on a na na seki. Na la meka pour le ah tantine ange. Mais biloko ezate fufu pamba bi wana commander na mwasi na ah moi musala za rasute. Oyebi nzela cuisine za raté. Zwa lamba, na lambela mobile na ke lambelo po yo za nani nanga. Nana bino FFR bino tetika et à ça va ça comme la situation. Merci beaucoup. Ce que je peux vous dire, laissez le temps au temps. Je crois que il est toujours solution. CPP TV officiel Business à Makusa Bango Yobaye artiste congolais olingi koye kola kolamba elubu ya malamu bakolo bango yo bakomi ba formateur elubu bango yo bakomi abonné tout ya CPP TV balobi concours ya Rolamba bi Business Makusa ya maman Charlène la plus posée bakolo elubu bakolo korambisa bango yo otelenganaki ongwanzaki esika na yo emonani bango yo la question ya CPP TV babi kolamba biloko soki oleki awate oyebi na yo kolamba te oyo ezali compétition ya bakolo makusa olingo kota compétition ya makusa adresse eza obe moko na CPP TV officiel aye molongoli biso soni mopesi biso formation ya kolamba oyo nde makusa ya solo papa ve bainake voataka bamvuela ya ndombe kana bokedi yange biuvu yokevandaka mpasi